Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Mbote Nabino Balandignon so ya bosolo na politique officielle. Misa ya lingala e bandi, eleki misa ya français, eleki misa ya latin na bato ebele. Bozola na biso na Bujumbura, na Malawi, na Tanzanie, bozola na biso na Neuchâtel, bozola na Mulhouse, na Tucson, na Jeffersonville, Indianapolis, bozola na Californie, bozola na bosolo na politique na Mbandaka, bozola na Bwende, na Chwapa, na Yeimbo. Bozola na biso pe na Basankusu, to bosanite bato baza na Pweto, na Kasumbalesa, bozola na Kamalondo, to bosanite bato ba CPTV na Congo Central, bozola na biso na Songololo, na Mwanda, na Boma, partout à travers le monde, même na Ngandajika, na Louisa, na Mbujima et na Kananga, to pesi bino mbote, bozola na politique dans les 24 communes de la capitale, bozola na biso na présidence de la République, bozola na biso même na ba camp militaire, to pesi bino mbote, bozola na ba salon de coiffure, na minute boche TV moko me bato baza ebele. Bozola na politique lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le programme Israël Mutombo avec la grande équipe toza ko proposer bino eza ko sepelisa bino na musala o tozali ko sala plusieurs rediffusions. D'abord toza ko bisa bino que Ntingi télévision rediffuse 22h juste Kinatu aza ko zoa PSS TV aza ko rediffuser bandeko ya Sara télévision na Congo Central, radio télé Boma bazali ko rediffuser, radio télé Zola baza ko zoa, radio Montbleu baza ko zoa 97.4 awa baza ko zoa, Familia TV baza ko zoa, bato baza ebele baza ko diffuser bosolo na politique. Canal Futur a ko diffuser bosolo na politique mikoleza koya, mais bobo sanate antenne A a ko diffuser pe bosolo na politique dans les jours qui suivent. Nyonso wana ezali pona ko pesa bino makoki ya kolanda bosolo na politique officielle. D'informations za ko évoluer avec Pascal Mukuna zo continuer aux à la prison. Les deux ali deuxième jour que papa Zali Kuna. Je n'ai pas encore eu le temps d'avoir d'autres informations, mais j'espère que Azamalam c'est la dernière information au Salaki. Donc Likambuya Vital Kamere, je pense que procès Mogozo font les 18 mois na Itali saut de mouton, mais pour les 25 des bagozons na Makambo Itali ba maison préfabriquée. Alors sensibilisation Covid-19, les 12 baka o yebani siko awa lokwa na mokola lelo tozana 1299 cas. 212 guéris, 51 décès. Yangonde Tozanango. Alors, en même temps, on a informé côté justice parce que Batubeli a l'information. Yves Bouya, journaliste, a répondre on a même plainte au biso Tozalagi Nangongai, Ndeko Bouya, Ndeko Edmo Izuba, Mike Mukeba, il passe à plainte. Yves Bouya est la troisième personne à répondre parce que Edmo répondra qui, n'a répondra que Yves Bouya a répondre les lots. Une forte mobilisation des journalistes basés sur place accompagné d'avocats Bazali, y compris Maître Tony Mwamba, honorable député, mais il intervient en tant qu'avocat ce matin. Azako accompagné Yves Bouya et puis na collectif ya bavoka Ebele Bazali na ba camarades journalistes. Mais Bobo ça l'a pété. Abed Achou a la plainte. Abed Achou a la plainte. Nazo tangi la bino plainte wana avant tous invité parce que mon thème na bino boza rouler invité au matin invité à déjà. Alors Abed Achou a la plainte. Batindeli déjà mandat de comparution azako répondre lelo. Wana ezali mandat de comparution. Mais Talala nous plainte et Abed Achou. Je vais vous lire la plainte. À monsieur le procureur général plaide la cour d'appel à Kinshasa Gombe. Objet, dénonciation. Monsieur le procureur général, nous, Moulumba Kalonji, agent à la présidence de la République, direction logistique, dénonçons auprès du procureur général, près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, ce qui suit. La société Sokin Sarel a conclu un marché de gré à gré avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'une valeur de 3 millions de dollars pour la fourniture de véhicules, la passation du dit marché
n'a pas suivi la procédure requise pour un marché public dans la mesure où il y a absence du contrat du marché, d'avis de non-objection, des factures pro forma, fonds débloqués, des parties pour moi d'appel d'offres, ainsi que des bons de livraison et factures définitives et en plus. Les fonds débloqués est supérieur au nombre de véhicules livrés, ce qui constitue un détournement des deniers publics du chef des auteurs de ces actes qui doivent être interpellés par la justice. Veuillez agréer, monsieur le procureur général, l'expression de ma considération distinguée. Wanezali, plainte. Alors, monsieur Abed Achou, directeur général de la société SECPA, j'ai l'honneur de vous inviter, général, près de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe Justice, place de l'Indépendance à la Gombe, tout ça, 10 heures. Donc, au moment où tu as ça l'émission, Abed Achou, Aza déjà, n'a parqué, Aza pour répondre, est-ce qu'il est pour quelque chose? Tu y éviter. Est-ce qu'il est innocent? Tu y éviter. Et ça, la justice, parce que ça, la maramuna bango, on a n'a pas si information, le quoi journaliste, point barre. Très bien. On reçoit ce matin un monsieur qui est venu nous voir. Pour la toute première fois, namoni communiqué dans les réseaux sociaux, on a peine surpris. Namoni ndekomoka lobi a roulé na bosolo na politique. Et finalement, il a contacté mon assistant et puis voilà, on a conclu son invitation pour Kaya Lelo. Oeza bosolo na politique. Ndeko, mbote. Mbote mingi. Olobara moi makasi pour mandeko ba yokayo. Mbote mingi. Très bien. Alors, Oezali bosolo na politique. J'espère que Moutazali bosolo na oyebi. Bon, oui, na ebi comme tel na monaka. Au monaka. Na landaka ba émission na mingi. Très bien. Oyoka ke babenga nga sango. Sango. Très bien. Merci beaucoup. Comment on a? Kombo nanga Ibrahim Kabila Touarik. Ibrahim Kabila Touarik. Touarik. Yes. Très bien. Oyebi ke na eri ya Jésus. Bakombo ya Jésus ti lelo batumso babenga mpe bakombo ya Jésus azali. Oui. Voilà. Alors c'est-à-dire Kozala Ibrahim, aux musulmans? Oui, je naza musulman. Très bien. Aux à l'aise, hein? Aux à les journalistes n'ont pas d'amis, hein? Ah, on a retourné nos questions, ils vont répondre à la question. OK? Comme ça n'est pas le cas. Dans la minute où on a retourné kaka question, ils vont répondre. Makambo yoko lubawa, ils ont information, ils ont pesa, ils ont engagé, pour nga na yebi yangote. Oui. OK. Alors, to resolo na yo, na eloko yo yoko lukela biso. Mais d'abord na ina loba, lobi tango sali communiquer lobi ko leka na bosolo na politique. Pourquoi sali choix ya bosolo na politique? Non, soki na salaki choix ya bosolo na politique parce que eza chaîne na moni baza kolandango partout au monde et puis na mboka na biso et puis terme wana o ya bosolo na politique c'est que l'axi koloba makambo ya solo donc na monaki ta mususu na koleke pa mususu na koloba solo te okenga na lingi batu baeba bosolo. Très bien. Nde na préféra qu'il faut na kende na bosolo na politique. Très bien. Merci na ndengo yeko kula misa na yo ki esengo ko ebete na zana moto musu pa zone di mabosolo na politique. Très bien. Alors motuna liboso eza par rapport ya oyeko luka nini na bosolo na politique olobi oyeko loba solo. Solo nini oyeko loba? Na kosenga na yo merci pour na kopesa nga lisusu kozongisela nga maloba. Na kosenga une minute de silence pour na bandeko na biso ya este oyo bazomaki na makama ebele badindaki na bamai pe na bao mususu baza kokufa na este ava ya kozongisa liloba na merci. Il y a la vérité, la vérité, parce que dans le thème, nous avons commis toutes les vérités au bimana bosso na politique. Ngai na iba mbuyo golobate. Yondo yeko ibisanga ngana za curie na yoka vérité ni yokolo. Nakanisi soki na elelo ngai babengi nga na kombo ya Ibrahim Kabila mwana et a fait Laurent Désiré Kabila, la femme biologique. Nakanisi nazaka mingi ya wate naza na Lubumbashi
esika grande famille ya mzee Laurent Désiré Kabila bazali. Tango papa nanga akufi natikalaki papa na bino te papa na yo nalobi papa na ngai nazolobela ngai Ibrahim. Mais pourquoi lobi papa na biso te? Bon tokokoma esika wana. Okay. Parce que il faut d'abord batu bayeba yoza nani nde yango na ebisio po na ebi pourquoi nalobi aza papa na ngai. Toza pe na bandeko msusu aza. Tozalaki na tata mwasi na biso kombo na ye Hortense Kibawa o na Lubumbashi bayebi mingi mama Kibawa nde mutu akolisinga banda age ya muketi lelo na koli na Bali. Je suis marié, père de 7 enfants. Donc naza mutu oyo ya mbilinga te, naza mutu na ebani soki nayaki lelo epa na bino et puis epa ya peuple congolais mobimba pona koyebisa bango bosolo concernant makambo ya bana ya mzee, concernant makambo ya famille ya mzee. Lokuta eleki mingi et puis batu batie kobanga mingi na motema. Soki na lobi boy bakotiela nga poison, soki balobi boy bakoboma ngai. Finalement ndenge batata mwasi na biso bakufa ebele, ba misusu na mindoki, ba misusu na ba poison. Donc mais na elia te pona koloba vraiment makambo msusu na kati, mais tant ekoya oyo soki ekosenga naloba na koloba nyonso. Mais pour le moment na eli makambo oyo ezalaki na soi-disant ndeko moko ya mwasi alekaki groupe moko ya bato balekaki na télévision kolobela makambo etali mort ya Laurent Désiré Kabila qui est mon père. Epesaki nga pasi mingi balobi na kombo ya famille nyonso. Bon natalaki na bilongi na bango nyonso wana eza na mutu moko te namonaka ye esika tovandi kuna na Lubumbashi na famille ou bien na bana ya tata mwasi ou bien na bana ya bandeko mususu na yebi ke famille eze ebele mais natikala komona bango te. Nazali awa na 1 mois et demi na Kinshasa nayaki makambo ya corona ekangi biso famille na nga nyonso baza na Lubumbashi nde nalobaki no lokola nazali awa makambo ezoleka awa tika toyebisa bato verite pona nini bayebake eza na mwana moko te ya muzee ou bien papa leki ou bien batata mwasi na biso bake kotika plainte contre mukuna te wana eza lokola kosali famille ya muzee nde nalobaki te ifo naleka awa nayebisa bango verite ke plainte wana biso toyebi yango te biso bana na muzee pe na bandeko mususu na mekaki kokontakte bango na telefone babi non toyebi ba makambo wana te na bi mais pourquoi mutu akoleka aloba makambo boye toyebi yango te na biso soki tolingi totika plainte. Oui kotika plainte eza malamu koyeba mort ya liwa ya papa na biso po azalaki mutu munene na mboka oyo et puis abundi po na mboka oyo ndenge akufaki boye makambo na ye koki kokende kaka boye te toza na susi biso bana malgré ekutaki nga naza mineur naza muke mais lokola na koli boye nyonso bana bakoko na ye bazotuna ngai bon papa koko na biso akufaki ndenge nini nazozanga eloko akoloba pose ezalaki ndenge nini tika topusana yo otie babase sikoyo nga nazobimiso biloko na obeto babiloko moko abu pourtant yo obimisa pe baplan ndeko Ibrahim toza osolola yo lobi kombo na yo eza Ibrahim Kabila Touarik. Qu'est-ce qui prouve ndenge toza en direct awo qu'est-ce qui prouve que ça mwana ya Laurent Désiré Kabila? Bon eloko eko prouver d'abord naza mwana ya Laurent Désiré Kabila ezali eloko aliboso
identité nangana d'abord. Carte d'identité, carte d'identité et puis écoutez, et puis nazana ezana babiloko mususu ezali ezali tout ezali lokola nini à part carte d'identité. Bon nakoki koyebisa OK eloko eza ko confirmer que je suis moi l'enfant du musée. Ezate parce que pour na ba raison société ngaza mutu nauti na kati ya famille et puis nauti na kati ya libota ya famille na vanda ka ipana Ndeko Ibrahim oui oza liboso na ngai oui oui na tuni yo bat bazolanda yo prouver ngai koza mwana musée bon soki na ngina prouver na za mwana na musée na kanisi kozala mwana na musée na ebite pona yo elaxi pose à moi na très bien na sepeli journaliste va tuna gemi tuna te mais ngana opeso belema OK oza ne sengo yamba belema non problème pose à la mwana ya mutu ezana ba document o esengelo zana o carte électeur ezo komiso kombo ya mutu te mwana ya kokoma mwana ya mutu te ba miloba rape na za mwana mutu te ndenge yozolo ba mingi liwa ya mon père ya mona bisa ko folo ba ya tata na biso poto yebi ke muza zalaki na bana ibele biso to tangi histoire to zapi ba gardien historique pose à la mwana ya mutu il faut zala d'abord ya liboso na acte de naissance. Est-ce que vous avez un acte de naissance et vous avez un combo ya musée et à liboso yami balé. Est-ce que vous avez un jugement supplétif au cas où vous avez un acte de naissance? Est-ce que jugement supplétif ya koloba ke ngai na un combo ya kabila pour na zamona vous avez un document wana nyonso yali yango na ebisaki yo naza na kobanga te voilà ma document nyonso ezali et puis naza muto na ebani o na koli na ndako baninga ya quartier bazali na Lubumbashi baebi ndenge babandaki komona ngai nazokola donc naza na biloko ebele ya kolakisa olobi eloko moko akitango papa akufaka muza kufi na 2001 olobi tango muza akufaka yo zalaka nanu mineur ozalaka na âge nini nga nazalaki na si je me trompe pas 13 ans ozalaka na 13 ans donc si tu as 13 ans tu as presque 19 ans lelo aujourd'hui à peu près na 32 ans si je me rappelle bien non quelques 5 comme ça bon il y a pas de problème il y a pas de problème vous en a plus de 30 ans il y a pas de problème alors question moko ya curiosité ezali parce que tango lobi koza mwana musée depuis musée aye azwaki tam mingi ya kovanda wate parce que liwa ye kozwa na ba circonstances au musée akei mais quand même to moni bana musée même na ba matanga nyonso yo kobanda papa akufaka héros akufi tokei ba chaque to célébrer kango vraiment surtout quand Joseph Kabila l'ancien président était au pouvoir fête ya musée zalaki penza na moi makamususu chaque le 17 et comme moi faible na suka mais il a honoré votre papa tout au long ya mandat na ye tozalaki wana ko célébrer ngana couvrir ba manifestation ebele je me rappelle encore na ndeko Herodi awo ya kei kimia na motema kimia na molimo ne pe vana kimia yenda zaki parmi baninga ya papa ebaki papa malamu oyebi Herodi ate oui na ebi oyebi kazaka moninga papa non oui OK nazana information moko musée Laurent Désiré Kabila est-ce que oyebi que kombo ya Kabila avant Maki azaka na kombo Kabila te oui bon eza tango azalaki na Maki abandaki ko utiliser ba kombo ebele kombo nini par exemple bon oyo nga na yebi abandaki ko utiliser Alexis oyo mama na ngai ebisa ngai mama ebisa muza azaka na basi kombi bon na koki ko détailler te mais na yebi papa na ngai azalaki na basi ebele na sala un peu recherche ya kotala basi donc oyo na yebi nanu baza 4 oyo na yebi mama eliboso nani mama bon kombo ekoki kokumba kokima nga mais nayebi kombo mwana na ye mama ya Abu Kabila aza na Mombasa na Kenya et puis mama ya Honoré na bosani kombo Honoré Kabila ye pe aza na Kenya na Nairobi bon bana misusu baza mibale mama kombo nde na zwaki yango te baza na Uganda na Kampala bana basi mibale ya papa na biso bon donc à part ça pe mama Sifa zali wana na mama ya David Kabila tona baleki déjà 6 donc baleki mais bazali bana au total bokoza ba combien bana nakoki
kotia stop te parce que bana toze belé. Pour le moment ba misusu wasi bakufa parce que nga moko dans mes propres mains na kundi belé lokola Hassan Kabila asi akufa, John Kabila akufa, na Aimé oyo ndeko na biso ya mwasi akufa kawa na Kinshasa akufa, zamona Kabila, et puis soki tozui bamisusu David Adrien Kabila azali azana Lubumbashi wana ata ndenge na zolo babo azolanda ngai, ba Emmanuel Kabila bazali, Désiré Kabila bazali, tozana de Désiré, tozana Désiré Taratibu Kabila, tozana mususu aza Désiré Kabila, moko azali ya wana Kinshasa, mususu azana Lubumbashi wana baza ba grand frère. Bon, oto ebi ya na biso ya liboso Jean Kabila nde mwana liboso avant papa kende maki nde abotaki Jean Kabila azana bomoy et puis Dajetu Kabila azana Lubumbashi, Hortense Kabila azana na Londres, donc akimaka ka exil, ezaba makamoko na kokolo ba devanini te. Donc toza un peu belé on a ebi na olobi tant papa kufi yo zalaka na 13 ans. Oyebi que Mouze a appartenir sur la famille, Mouze a commis bien commun à la République. Oui, oui, ça dit bino bana na bino ndenge bozolo bana biso to bana Mouze ndenge ngape na ko chat tu na lobina mwana Mouze. Parce que Mouze lelo a koti na kati ya histoire. Je me rappelle tant papa yaka ndenge to lelaka liwa ya papa tant wa kufi et ça ka passe na motema ko ya na ezalaka esengo. Donc Mouze azali sou binote, Mouze azali ko la ba Etienne Tshisekedi azo dépendre sur la famille te a commis à République. Maman no azana bomo ito akufa. Ngai mama nanga akufa. Mama akufa. Oui. Mama akufa ki ozana ajini. Nazana 12 ans. Ozana 12 ans. Oui. Ndenge nini oyebaki ke muzaza papa na yo? Ndenge nini yo oyebaki? Siko oko excuse nga na ko répondre na question. Mwana ayebaka ndenge nini aza papa na ye. Mutayebaka kaka sika mama aboti yote. Ouais. Parce que le seul maman ndia kokolo yebisa OK papa na hotel, papa na hotel. Tata moi si pas ko koloba. Tata moi si pas ko koloba. Tata moi si pe bon d'ailleurs ce qui s'agit à tata moi si wana zaki enfant chéri nanga parce que mama kibawa batu nyonso ba yebi na Lubumbashi tozaki ko beta bakino balobaka bakati to bandai ko beta kati. Na tata moi si ezana ba secret mususu koya mais tozana nkuna te. Donc to solo la bien na tata moi si ayebisanga pe ba secret mususu papa ayebisa. Donc olingolo baki maman nde ayebisaka yo. Maman ke Mouze azali papa na yo. Oui oui. Tant maman ayebisi yo. Okutana kana Mouze? Oui oui. Oui oui. Okutana mbala suko mona Mouze mbala suko na mona Mouze na Uganda. Na nini? Wana nazaki na 7 ans. 7 ans. Na 7 ans oui oui. Mais contradiction ezali. Na obi wana nazalaki na âge ya 7 ans. Contradiction ezali. Na ndenge nini? Olobi na ngai Mouze akufi ozaki na 13 ans. Oui oui. Na tuni yo mama akufi oza na âge ni. Obisinga 12 ans. Oui oui. Très bien. Na tuni yo nana lakisaki yo. 12 ans na 7 ans. Omoni ke naza na 7 ans. Tozana mama nanga. Ouais. Tokeya lakisinga papa nanga tozongi. N'est-ce pas non? Ouais, parce que nga nazaki kovanda mingi na mama nanga. Mama nanga zaki commerçant, grande commerçant. Elle s'appelle d'abord encore Marie Limbala. Donc aza mutu ya Équateur et puis nini. Donc nde tokendaki na ekuna totali papa nanga tozongi. OK? Très bien. Souvenir nini toloba héritage nini yo hérité na Mouze le père. Bon, héritage on a hérité et pas ya papa na biso Mouze Laurent Désiré Kabila ya koloba ke ne jamais trahir son pays quoi. Donc mutokoki ko trahir te mboka na yo eloko na tikala nango ya makasi yango wana ya muto azaki na décision ya kobundela eloko oyo eza logique. De yango wana. Boza ebele 97.4, boza la radio, boza pe na télévision partout à travers le monde. Nazo saluer ba camarades journalistes nyonso ndeko Fabien oza na poto na pesi mbote, ndeko Kevin na pesi mbote na poto musala kitoko. Ndeko Christian Bosembe mbote na yo ba camarades journalistes nyonso Edmond Izuba, Peter Tiani, Serge Kabongo.
ndeko Zulu Thierry Landu na pesi bino nyonso mbote toza libota moko to travailler moto ye moko akoza la joueur te ye moko gardien ye moko arbitre za liboma yo moko pasteur yo moko mobeti mbunda yo moko mondimi te kata passe kabola nkembo ngala zo cha mwa libanga ya moke moto na moto pe acha libanga na epoto sanga na to créer force c'est ça bosolo na politique toza kokoba sikoyo on va souffler un peu tozo moi pause moko ya moke des ordres moko salami na barrière na tongo awa place bato bazoleka juste en entrée à barrière wana mutu moko ya santé aye a tuti barrière baloba na ye abimi yanki gangeli na ba policier azo finga na ba capitaine bakangie ba tiena kan lufungula indiscipline wana eza malamu te bozolanda image yango tant toza kozonga ngala lingina yebisa yo yoza nani oza prêt à ko affronter ba vérité mais soki na yaki awa eza pona bosolo soki na yaki awa eza pona bosolo ozali prêt à ko affronter ba vérité oui kosilika te non kotielanga pe plainte te oyebi ke musalo eza lisasi te ba question na kotuna yo oui très bien Ibrahim Kabila Touareg selon yo oui bakenda za nani bakenda za nani nayebi ete oyebi ete oyebi bakenda te nayebi ete bakenda nani po bakenda bazebele bakenda oyebi ete bato bele babike papa na baza équatorien bon soki balobi ke papa na nga aza équatorien bakoki kaka koya koprouve nga c'est tout baya ekozala bien soki mutu lelo a découvrir papa na yo aye kosalisa yo okosepela mingi okosenga ye kutu merci mon cher omoni papa na nga merci en tout cas po ana poser pe ba question mais eloko nayebi ke papa na nga na kokobosana ye te papa na nga c'est Laurent Désiré Kabila oui. Ozalaka soda déserteur otika musala soda na jeune pe réseau ezakani nazalaka soda te natikala kosala musala soda te nazakaka mwana donc naloba naza civil nano tikala kokoma soda te ata mokolo moko te mais ba information ezo confirmer que ozala soda bakoki kopesa nga numéro matricule oyo nase enregistraki et puis information na ngai liboso na bandaka na wapi soki wapi nayebi te natika na kozala soda te oyebi okumba mutuka oui nayebi kokusa obandi okumba depuis kala oui oyebi tante Kibawa tata mwasi na ngai nayebi nde mutu abokoli ngai wana osalisa ye mpo banda okumba mutuka na ye bon ya kokumba mutuka na ye na banda okumba mutuka na ye otikala kokumba na mataka kaka tomati na ye na sima tozokende yo moko otikala na kokumba te kokumba mutuka na ye te na otangelo ba message oui yo kama makambo alobi mpo na yo ozali Ibrahim Bakenda oza mwana muzete oza kokosa oza ba parents équatoriens ozali déserteur et armé ndenge oza wana ozalaki rapproché na famille ya Kabila en tant que travailleur chauffeur ya tante na bino Kibawa ozoloba esi akufa na Katanga du vivant ndenge oza wana obande kovivre période moko na clandestinité na Katanga à cause ya bacrime ebele oyo osala nde toloba bo bato baolanda en direct bamama mosusu bakopanza télévision mpo bamoni yo obike bawei mpe batalaka oyebi eloko babengaka bilanga transfert ya bilanga na Kamalon na Kasumbalesa oyebi yango kokotisa mituka na badouane ozalaki mwa pomba kote wana bilanga oyo balonaka bakobenga yango phénomène bilanga c'est-à-dire okokamata mutuka ozokotisa yango me na ndenge ya kobata nayokaka me nayebi te nayokaka otikali koyeba yango te okota kasho bambala ebele mpona nini olingi naloba loba kozala congélateur te bimisa biloko okangama na ndolo mbala ebele wana ifo na ndolo okangama bon nakanisi bato baza kopesa oyo bakestion wana
eza mawa mingi pona bango. Eza mawa mingi, mawa. Otuninga question lobi nazalaki mwana musala ozala chauffeur ya tante nakoki kozwa telefone na ngawa na banda kobenga okomona makambo aloba ya lokuta. Donc kolanda eloko wana te. Wana eza babiloko moko bamesana nango kala. Yango bosolo na politique na yenga Ibrahim poa tosilisa biloko wana nyonso. Nakanisi ndenge tozaboe bandeko nanga bazotala nga na Lubumbashi kuna basan rival na Afrique du Sud baebi. Ngai nazalaki ni mwana musala epa ya mama Kibawa. Nazana ba preuve, nazana ba avocat nanga baza kuna, ba misusu pe bazawa. Donc naza mutu moko bien organisé. Donc naza mwana na kati ya ndako. Oyo tata mwasi abandaki kolinga mingi. Eza na mwana oyo tata mwasi alingi mingi lokola nga azate. Malheureusement tata mwasi akufa. Mais ba témoignage ezali même na parquet. Soko lobi ngai abosamba déjà na parquet. Oui. Nde makamna bandako c'est kasi bimisa kozo bomba nini. Donc soki omoni ke ngai baretaki ngai eza jalousie. Nana kangisaka yo. Mama Sifa. Aobenga ordre. Donc eza na Mama Sifa za mama la. Oui. Asa mama na yo? Oui. Mama Sifa nde akangisanga oyebi akangisinga pourquoi? Pona nini? Parce que naza mwana ya musée. Donc eza na biloko mususu omoni basini naza nango. Nanu nalobi te naza na basini mususu na mabumwa. Nalobi makambo ebele te. Soki tobi tokende na justice batu misusu bakosambwa. Mais tango bachenga bongo baridikilizenga tata mwasi oyo ya ngai aye kozwa ngai. Abi ndeko na ngai ayebisaki nga mwana oyo ya ngai. Basignese tata mwasi nanga Kibawa lettre na temps ya procureur Médard Luyongo si je me trompe pas. Tata mwasi a signé mukanda tiki na parquet azwi ngai pona kolakisa ke mwana ya muse. Bapesi yo ba information mususu te. Nga na sala 3 fois boulot. Na koyebisa Kastango bomaka mutu te. Na bomi mutu te. Te na Kamalondo. Non. Na bomi mutu te. Abu portant yango ndo côté la mais ça déjà passé. Ataba kangaka obimaka déjà passé. Tika oyebi toye na bosolo na politique. Bimisa biloko nazo zela. Olobi na lelo te tisiko lobi eloko. Na lobi te menaza koya. Nazo répondre na ba question oyo zenga. OK. Pona koyebisa oke nazalaki biloko wana te obazoloba. Bon, soki lelo ke ngai bakangaki ngai oyebi mutu akangaki ngai na boulot, c'est Joseph Kabila. Hein? Grand frère na là, bon akoki ko selon yo soza mwana musée selon yo grand frère na écoute kozala mwana musée ezaka ka ndengo lobi wana ndengo yebisi ngai faut prouver. D'ailleurs nde eloko biso nyonso bana na musée tokoki kosala tokende musée azali wana bameka ba test tosala ba test ya den pona toyeba ke mwana na musée aza nani parce que ozo ebisanga wana ke wana za mwana na musée yo ndo zo informer nga ndenge nazo yoka mais toyebi te oyebi pourquoi nazo ebiso ke Joseph Kabila cause aza mwana musée en fait nazo lo akoki kozala te mais nazo baza mwana musée oyebi pasteur Mugalu Mugalu na ebi chef ya maison civile ya chef de l'état na kala oyebi musala na ezanini. Bon, musala na ezalaki ko détruire famille ya musée. Officiellement. Officiellement musala na ezani. Il est soi-disant chef de la maison civile mais za bongo te. Biso écoute. Ndeko Ibrahim Limbisa, s'il vous plaît. Motazo lando aza mwana moko mokie alinga comprendre. Oko détruire mère chez mwana wana na vie n'est pas tikali mabe. Il faut pesa makambo eza normal. Rôle ya chef ya maison civile état ya chef de l'état. Musala na ezalani. Chef maison civile azana pona ko la suivi à famille présidentielle. La famille présidentielle. Tango Joseph Kabila est président de la République na mboko. Na règne ya Joseph Kabila na ebité au mona na kate ndenge nini ndenge zo mona na lelo. Na tuni yo papa Mugalu po yenda yebi bana ya musée nyonso. Est-ce que so zwangonga okende pa ya papa Mugalu à l'époque to lelo okende komitalisa olo bakenga inde na zali pe mona ya musée ba pesa yo
reconnaissance ba ko sala relation nini oyo sala ki na papa Mugalo tant que moi na Mugalo oyebi ba Mugalo wana nyonso ba batu ifo ba samba Mugalo yozo tangela nga wana aza mutu asamba a trahir musée et puis Mugalo nani musée nde atikaki na maison civile parce que normalement ce qui musée oyo nga na yebi maison civile ezaki ya biso na famille ezali papa nani George oyo akufa papa leki na biso azalaka na aner nde azalaki kosalisa musée na ko rassembler bana nyonso ti baye ko bomela biso na poison donc ba Mugalo normalement baza batu basamba po ba détruire famille ya musée mais yo za mwana soki ya solo batata kulutu bazali so batata kulutu ba mama kulutu batata mwasi bazali mikolo bazali bayana ope bazali pourquoi yo botami na sima na bango tu prends le courage ya kozwa les devant alors que ba famille nyonso bazo reconnaître traçabilité ya famille Joseph Kabila et de la famille les autres ko sala débattre autour ya identité ya Joseph Kabila s'il vous plaît qui a quand même été un président de la République 2 mandats successifs. Lelo Joseph Kabila azali te payé zali ndenge zali asali nyonso te mais na yambi bato bazo démontrer qu'ata asali nyonso te selon bango asali quand même nam mais ne serait-ce que pour ça le minimum ya respect kozwa Joseph Kabila eza kozwa na bino parce ya Joseph Kabila eza ya bino parce que vous êtes de la même famille na ganisi sango mokondi na tike pota loba na ye awa pona kosolola ka sujet ya Joseph Kabila te ya ndeko na yo. Bon, olobi toyokaka famille pesa munene famille eza munene oui toyokaka tomonaka ya kata na famille même nga bengisanga tosololi et puis na ici bon donc c'est ça mais c'est pas le roi bozama la tata moko problème ezali wana eza nini eza gestion ya Joseph Kabila na famille na ya mboka eza malamu te ndenge ideo ezalaki ya papa na biso OK. Gestion ya Mugalo, ambassadeur Mugalo na famille eza vraiment pas si mingi. Bon, soki na ebiso oza chef ya maison civile. Okoyeba ke famille baza na bana boni, baza basilisi classe, bana boni bakoki bakota na classe. Donc toza na bana ya ba petite ya ba grande sœur na biso, basilisi misala, baza ni basilisi ba classe ni place ya kosala bazui ata ba affecté bango place moko te ya musala donc ozomona famille ya musée toza famille moko na se koleka ba famille nyonso pour le moment kolia ya famille musée eza na problème ngana zalia batata mwasi ba obenganga oh boy mais nazomona eza soni mingi normalement Mugalo ebongaki avant longwa na poste oyo azali wana atika kamwa eloko moko oyo ezali wana pona bana ya musée babanda ko vivre nango Mugalo asali eloko moko te problème ya Mugalo ezalaki soka ayoki okaka mwana na musée akangi prison ayoki mwana na musée bokanga ye voilà mamu yondo zoloba nazoloba eza makambo ya réalité nazo assumer okay. Mugalo akangi singa combien de fois tosami na Mugalo combien de fois ngayo nazoyebisa ona sambi na Mugalo OK mais eza ba biloko moko babandai ko sala eza nature na biso ya Afrique te biso ba africain tata mwasi na nga yebisanga lobi biso ba lubakati toboya kabana te mulubakati soko oyoki obimaki otiki mwasi na yo na kati ya ndako ndeko na yo beleki na yo aye akushe na ye excusez nga na terme aboti mwana okozwa mwana na obwaka ete donc okoya ozuye kimia o continue ozobokola mwana eza ba biloko oyo tata mwasi abandaki koyebisa ngai tangu nazana ye azopesa ngai bokoko mena biloko oyo biso tozosalela nango ndeko nanga eza malamu te yango moni biso bana na musée ezali dossier na biso eza boye eza te tokene na makambo oyo aza mwana na musée oyo aza mwana na musée ekoyebana mais souci na biso ezali toyeba nani abomaki papa na biso parce que muto botie na prison kuna botie Edika Pende na prison Edika Pende azali koko na biso musée Laurent Désiré Kabila kobenga enoko azape mutu aza na kati ya famille mais tozomona lelo batu misusu bazotambola awa oyo basitaki bango na ba mort ya papa na biso bazali awa lelo bato bazalaki binemi
ya papa na biso lelo bakoma proche ya Joseph Kabila ndenge boza koloba mais ezopesa biso mawa mingi na biboy olobi na ngai que eloko yo zoluka awa ezali démarche na yo oui banana bomaki musée père c'est ça et sur ça la plainte oui plainte ezali bosali yango na mokuna nayebi makambo mukuna te nayebi nakutanaki na mukuna te problème ezali awo ezali plainte ezali eza en cours tokotika mais problème ezali déjà le yo moko titre individuel non écoute même individuel naza mwana naza na droit ya ko réclamer mort ya papa nanga loi ya empêcher nga te donc c'est ça soki ba misusu bazo sala te pona question tuninga olobi boza ebele ba mikolo bazali na famille pourquoi kaka ngai na koyebisa oke oyebi famille na biso eza nanu divisé il faut oyeba kango na opesa ba information ebele famille eza divisé et puis famille eza na bato oyo akoki kotelema te a déclarer azobanga kokufa lokola ngai na sinya na nga kokufa bandakala na bino il faut ngai nakene na makambo ya papa tina suka parce que ngape naza parmi bayaya na kati ya famille sima na ngape baleke ebele bazaza soki 4 mobile baza baleke donc naza na droit pe ya ko telema liboso pe na attaquer mais il faut toujours ko associer bandeko soki makambo zolo beza ya solo oyebi ke le 17 mai awa depuis papa akufaki toujours kende 19 ans yango eza pasi hein kotala na 19 ans si réellement makambo zolo ba ya solo 19 ans après musée Mouzazo mérité la réclamation à la télévision, 19 ans après, il mérite quand même de l'honneur pour un grand travail au Sali. Mouzé, au-delà de tout ce qu'on peut critiquer, mais reste au top par rapport à bateau bakoti na lisola mboka na biso. Azo mérité la discussion. Moi je pense que il fallait peut-être bossa la réunion en la famille jusqu'à ce que bo aboutir à quelque chose parce que prophète Nanga Lobaki, les Branham se battaient derrière la maison. Mais devant l'ennemi, ils étaient toujours soudés. Donc, liboso ya bato bako yeba salité na binote. Ba famille nyonso ezaka na ba problème. Même ba biso pe tozana ba problème. Ozoyoka. So nga na betelo lisolo na ngai, okoka mo ndenge nini nga na yeba na famille. Nga pe nazana lisolo na ngai. Mutu nyonso azanga ka lisolo te. Moi je pense que ko arranger ngo na famille mais 19 ans après, bolingi bo futa musée spectacle bozo sa na télévision. Yo mo kozo mona te kozo kunda liso papa pour la deuxième fois. Non, écoute Sango. Eloko na koyebisa yo bango nde bato wana bato oyo bazali wana ba se chantaka bana na musée nini papa kufi batikali na pouvoir 20 ans yango oyo basali eloko te bayebisi biso te ke papa akufaki boyeboye oyebi biso tokoki kotuna bango bino nde bozalaki na pouvoir boyebisa biso papa akufaki ndenge ni po biso tozalaki bana mike mais ole basala ba makambo mususu ezala malamu nde eloko na eli awa yango wana oyo lobi nalingi ba makambo ya musée eleka ndenge ezoleka te oyo alobi te soki boza bana na musée tobengana tokei to sali ba test to yeba mususu baza ba adoptif nazokangama parce que na yebi test eko sala nini non test eko sunga biso makasi tangu supe ko kiko sunga ngati oyebi te si balobi papa nanga mususu aza soki mutu ya mutu ya Angola te Équateur Équateur si ekoki kosalisa nga pe nayeba papa nanga donc eza pona biso nyonso na yo pnande ya Équateur kozaka mutu ba sankusu nengo za te mwindo nanga eza ya balubakati osokoma na nkoro nakenda mama nono nkoro sika mwindo nanga eza ya balubakati donc naza mwana moko balingi mingi po bayebi na telemelaka idéologie ya papa nde nalobi ba makambo wana oyo ya kokende tofundi mukuna tosali mukuna biloko wana eza malamu te otangi pe kelasi oui natangi po baningano batangi tala lelo bandeko no bamso baza ba député muso aza gouverneur yo ndo tikali sima putain muso boye no nzela botanga so continuer la musala soda lelo ko zata général non azaki soda te tika ko tianga na ba soda na sala musala ya soda ngala otuno na mituna so continuer la musala soda tam so lelo zupeta général te nazalaki civil naza civil et puis natangaka mais na stopaki na G3 na ko continuer parce que na ko yebiso te po yo moko boyo lobi to loba makambo ya famille boete te makambo ya famille wa te wana za makambo ya famille parce que ozo tunanga makambo nanga tango oyebisa okay natangaki te po na mutu boya chaki nga na prison oya oyebisa nga lisusu nini donc so nga natangi te lelo eza pona Joseph Kabila yene fa futelo Minerval non
bon akoki kofuta parce que enda tikalaki lokola yaya moko na kati ya famille. Très bien. Au moins yelo na linga koloba. Ça dit reconnaître que yana yonde afuta Minerval. Tika et son demi. Donc les qui azo réclamé ba plan na ye yaya il fallait futa tika tozo zonga. TV Radio Te Israël Mutombo Sango Mokonzi officier de permanence, chef de poste Tata Malongi. Na bitumba moko kolonga ko sana te ko cha offrande na yo. Tozo sala studio moko ya munene pona ba enregistrement d'émission 9 concepts ezanga na mutu a photo bimisango kobo sana te M-Pesa ezali Orange Money ezali numéro ya banque ezali chalo boko na yo po église ezala ko yaki ko sambelo ko kisi makambo na yo ti appel loko na soko ti offrande te $1 $10 $1000 $2000 nazo zela non na moni loko te na yaki chef de l'état na bambongo na ye oyo ba relikana ya kende ko somba mituka pesi na police chef de l'état actuel na mona ki yango mona mbale soki komona ina ni na mona ki yango na pepe soki Eron Ilunga moto moko ya confiance ma mona na raté na ye ko mona quelque part nzoka yende moto asomba na tuni pe général a confirmé ça c'est bien mais tout so bambongo na bino etikali boti yango pe na bosolo na politique na kozela mutu nyo so atia na libengana oza général tiambongo na yo na kati ya ko soutenir musa tozo sala on va souffler un peu to mela moi might et puis toza kozonga sikoyo tozonga ndenge ni bakanga yo na ndolo ndenge ni bakanga yo bambale belo kotaka buluo et puis lettre oyo kendaka ko komela mugalu pona ko senga pardon après avoir ba parents na bakota po balela ke mwana na biso azotambola mabe bokela ye mama yo moko komaka pe lettre naza na lettre wana na on l'action ozomona non ozosuka en direct na l'action na lettre zela en image et puis on se retrouve après. Déjà très remarquable dans diverses actions à impact visible dans la société, Guy Luando pense en même temps au futur. Tout au long de cette tribune d'une dizaine de pages, les sénateurs appellent la conscience collective à tirer profit de ce moment pour mettre au clair un diagnostic et redessiner l'avenir. Le système sanitaire, le cadre macroéconomique, le droit du travail, la bonne gouvernance, le système éducatif, la sécurité alimentaire sont les principaux secteurs qui attirent l'attention. Pour les sénateurs Guy Luando, cette crise aura eu le mérite de démontrer que la santé devra dorénavant être placée comme secteur stratégique et prioritaire pour le développement du pays. Il faudrait le plus urgemment possible créer des emplois durables dans les secteurs, diminuer l'exportation des médecins, mais aussi investir dans l'industrie pharmaceutique afin de répondre aux besoins croissants de la population. Au-delà de cela, il faut aussi réinventer l'économie congolaise, par exemple en mettant en valeur les 80 millions d'hectares de terres arables ou encore soutenir l'emploi afin de protéger les PME à préserver leurs activités mises à mal par la crise sanitaire. Il est également plus que temps d'établir une bonne gouvernance au service du peuple. Dans les lignes de Guy Luando, la République est un mot creux si elle ignore les conditions concrètes de la vie des gens. Les Congolais ont de moins en moins confiance en leurs dirigeants à cause de l'opacité qui caractérise la gestion de la Res Publica. La piste de solution la plus envisageable serait donc la responsabilisation d'un côté des gestionnaires de l'État et de l'autre des parlementaires. Ainsi, tout celui qui gère la chose publique devrait s'attendre à une sanction en cas de mégestion ou malversation. Un peu plus loin, les sénateurs Guy Luando proposent également la mutation de la loi ordinaire sur les finances publiques en loi organique pour des raisons de sécurité juridique. En conclusion, il faut impérativement un nouveau modèle social. Aujourd'hui plus qu'hier, l'homme congolais doit être au centre des priorités. Ce Congolais compétent, ce Congolais à la hauteur de ce grand pays, placé avant tous les partis politiques. Les changements peuvent faire peur, mais pour s'en sortir, il faut se préparer dès maintenant. Papa, naza journaliste, tika na yo. Tika na yo. Tika na yo. Ya va na yo ko tamo. Il y a personne qui peut pas toucher. Pourquoi l'infraction, capitaine? Pourquoi l'infraction? Pourquoi l'infraction? Alors, pourquoi l'infraction?
Merci. Papa. Mathieu Barrière, toi tu es au-dessus de la mêlée. Soyez. Voilà, merci. 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 Bon, bah, j'en ai un autre qui l'a fait. C'est quoi la filmeur, c'est quoi bien? On va la filmer. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Blanc, blanc, blanc. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Mbongo FCC na kosimba te. Ya Cash na kosimba te. Ya Lamuka na kosimba te. Ya INC na kosimba te. Oh, azwaki mbongo na biso, monsieur lakisa vidéo. Lakisa papier. Mbongo to kosimba te. Toza kosala musala oyo nzambe apesi biso na motema yango nde toza kosala. Sango mokonzi Israël Mutombo. Bosolo na politique. Merci pour vos ailes. Belé, Boza Rolanda Bisso, Raphaël Kibouk, honorable député, merci. Jano Binanou, Kouloutou, merci. Eli Okese, Apesi Ombote, leader à Kassavou, le jeune. Sekou Ferré, mon ami, merci. Merci pour le soutien. Carlos Kalala, Neville et Chouchou. Merci na Ide Chimanga, merci Ambroise. Merci Boza et Belé, Boza Rolanda Bisso, maître Régine. Oh là là, merci pour la confiance, la fidélité, Bozo témoigner. Très bien, alors on va prendre dernier round hein, pour Tosilisa. Olobi na ngai awa bakangisaki yo bambali bele okoti bulu. Ngana lobi na ko kota ndolo yo boyi ya ndolo ya bulu yo moko nde olingi. Okotaka kasho pona nini? En tout cas, kokota nanga kasho eza ebele ndenge na lobi wana. Nakotaki kasho parce que balobi na fingi président de la République. Ok, eza bon. Félix Tshisekedi? Non, l'ancien président. Ah non, votre frère? Bon. Ndenge ozoloba wana, ndenge oyebi mengana na ko confirmer loko wana te. Na ko confirmer loko wana te parce que makambo ezoleka na famille na biso. Souffrance o biso tozomona bana na muzeto ko ndima te mutu lokola Joseph Azande ko na biso. Wana nazo yebisa en vérité. C'est que mutunyoso soki kakoza mwana na muze il faut Joseph Kabila tinda batu na eba kangayo akanginga atenga kuna na sambi antake mobali alongolanga kombo ya Kabila nanko ye complice na mugalo na ye mais nzambe asalisa kinga na sambi batindi dossier na nga na parquet civil wana bakanginga na auditora na makambo lokuta parce que ye habitude na ezali akangio atieka mo eloko moko ya lokuta abengi batu yo so mona bakangi mutu bazobenga batu boya donc eza na biloko msu na koki koloba ndeko Ibrahim e yokanga nanu yokanga na sango mokonzi sango yoka tokei na parquet basambi parquet civil eboye lobi non biso toko ko changer mwana ana kombo na côté po plaignant ezali Joseph Kabila. Oui, maison civile. C'est Joseph qui travaille avec Mugalo. Qui était le plaignant? Papa, nazo ebiso makambo yo ngai na. Yango nazo tuna nani azalaki plaignant? Nazalaki mutazaki plaignant ezali Mugalo. Très bien. Et ye tango bakomi wana balobi mwana otoko changer kombo te po tomonaki ndenge tata mwasi na ye mama kibawa aza koya ko réclamer awa. Biso toyebi na kombo ya boy. Pa bazongisi na auditora. La justice ezalaka na maboko na bango bazosala kaka oyo nyonso balingi yo so mona mutu lokola ngai na ye na ya kotala koko na ngai edika pende na prison makala mbala moko na sutuki baboko kotisa nga na sutuki naza na demiable 2 semaines o pourquoi okei kuna yoza mwana mokondi okoko kende kuna te parce que batu babomaki papa na baza kuna bakoki kokanga banya bimeno azana droit ifona kene na yoka eza nini na sutuka ti tata mwasi atindi avocat kolongwa Lubumbashi aye na demiable wana na nini na kitambo bazwi ngai
na silisi mariage nanga lokola nakendaki kobala mwasi nanga na ka kamba diading esili nazongi Lubumbashi. Donc ozomona biso bana na musée tozonyokwa makaka kokoselaka biso ba makambo. Soki tolingi to réclamer eloko oyo eza ya vérité, il faut batiela biso makambo oyo eza ya lokuta pona bafinika bosolo. Yango ozomona sango na kosenga vraiment na l'état congolais, il faut ba protéger biso bana na musée bien. Na soki eza mona na musée moko aza na problème ya justice, il faut ezalaka vraiment libre et transparente. Donc eloko na ko senga yango wana. Eza te ba koma ko tiaga biso lokola bato moko baza na droite o bakoki ko réclamer ba droit na bango o bakoki ko réclamer droit ya papa na bango akufaki ndenge nini situation na eza ndenge nini l'état kati makambo ndenge nini. Donc bo finika biso na makambo moko ezanga tina toza kuna te. Awa toye il faut toye ba papa na biso akufaki ndenge nini. Mais otia ndengo lobi na mosali plainte te sengeli ndebo tia plainte. L'état déjà za plainte de nini procès en cours. Procès en cours. Il n'a que l'état a zoedika pendati a ewane loko toza ko senga basala nini ngana ko sala plainte pour remettre en cause Moussalo justice à Sali 19 ans après a condamné dika peine yo moni que justice a Sali non basali le côté il faut edika pendie moko asenga ki koko na biso edika penda lobi botianga na samba na loba nyonso en public mais batikala kopesa e chance wana te yango toza koloba toza koloba na justice na biso eza komona biso awa biso bana na musée toza konyokwama l'état e abandona biso toyebi te tokende wapi mboka na biso yangoyo tosengi justice azongisa biso na ba droit na biso et puis asambisa procès ya papa na biso toyeba akufaki nani abomaki nani azalaki kuna na kati nani akotsaki mutu na kati ya biro na toyeba makambo wana. Très bien. Oyebi ndeko Gilles Katumba na aner oyebi na bon na koki oyeba ete Gilles na ebi ete ozobosa na bato ebele. Bon, ce que na ebité na lettre oyo komaka ya pardon, sengaka pardon tango yo kolukande ko mugalo zakati nani yo komaka lettre. Non, baloba lettre ya mugalo te. Oyebi il faut ba ebisa o lisolo bien. Si lisa wana po émission comme na suka. Ngai nazalaki kokende na Kananga, nazalaki commerçant, nazoteka biloko na nga na gare, nazokende. Wana tiki musala soda. Te nazalaki soda te. Nazoyebisa o na sala. Maintenant na komi na place moko ba soda babandaki ko beta ba civil. Na kita na komi bona bino pourquoi bozo beta batu boy ote ba fraudeur bazana bino botika bango lokola ngai na SNCC tozana ba calcul na biso ya kosala botaxinga botika bango ba mati to komi na Kananga SNCC ataxinga esili bae bakanginga Kishasa aner tata mwasi agangi na zongi na ye kokoma na aner ya Lubumbashi nde tata mwasi aye webi eloko bakoselinga ke seri batu bandai ko satambola na ba machette babite na yokali na batu ya IDPS pona na soutenir papa Etienne paix à son âme na soutenir ye pona batu bakendo sala mubulu na obi meno problème ezali babandai ko beta batu nga Ibrahim na boy OK yebisa biso ke okosala isusu mubulu te na obi ngai na sali eloko te devant tata mwasi na ngai awa atelemi ya mama kibawa soki ngai na sali mabe ba memanga na justice et non pas koya kokanganga na aner awa bo etimidenga c'était ça. Donc yozo soutenir démarche ya Mukuna c'est ça? Oui, Mukuna tozo soutenir ye parce que aza patriote azo bunde la cause moko eza noble. Biso normalement famille ya musée tokoki kokende te to sala plainte contre Mukuna. Biso famille ya musée soki ko sala plainte to sala plainte contre l'état congolais. L'état congolais ebisa biso nani abomaki musée nani atie biso bana na musée to sala na ba souffrance to zana ngobo pourquoi baza ko rendre biso droit na biso te en tant que bana ya ba ancien président. Pourquoi
papa na biso azozwa bazo rendre justice te ba avantage en fait ils ont réclamé que ba famille ba bandozo ba avantage na bango parce que oui famille ezala oui ezala ba mama ba tata mwasi bana nini biso bana muzeto zo alors ezala ka pona muzete ezala pona batunyo ezala pona batunyo c'est exact et puis na relancer appel s'il vous plaît na président de la République Antoine Félix Antoine Tshilombo en tout cas aza président non wana nakutani na président te nazui contact na été nazui occasion awa na ebisae mbala moko ke en tant que président na biso mwana mboka et puis congolais po toyebi ndenge akoli awa toza kosenga na a rendre biso justice bana ya muzeto ye banani abomi papa na biso. Très bien. Donc ekozala malamu et puis bazongisa bana na musée na badwa na bango. Bato mususu balinga bon en fait na ezaka tombola na maboko mise komi na suka bato bele ba miso balobaka ki muza zalaka rwandais weba te muza za rwandais te papa nanga za congolais mulubakati. Très bien, merci beaucoup. Papa oyo aboti aza taratibu Désiré taratibu wana koko na biso ya mobali oyo ya mwasi Mafika Jeanne Mafika bango nyonso bakufa bango nyonso. Très bien. Ouida la rosala dispatching va vivre frais dans des différentes universités hein. Alors ça la 310 sacs de riz, azopesa 20 sacs d'haricots, 2000 cartons à poulet, donc 200 cartons à poulet, 94 cartons à je pense ba quiz 50 bilo au moins belé azopesa. Ba bénéficiaires il y a ba étudiants ba gozoeza ba université IPEN, ISPT, ISAM, ISP Gombe, ABA académique et puis ISG, IPJ, INBTP, ISTA et UPC. Nyonso wana 67 étudiants pe bazana 4 bazwa biloko wana. Alors Maman Clarisse Ebandi na pesi ombote Jano Binano également na bandeli. Vrai ou faux? Tombola sko maboko po mi se komi na suka place ko na obomonde yango. Ndeko Ibrahim Bakenda. Vrai ou faux? Changer nanu wana komoranga Ibrahim Kabila Touareg Bakenda te. Ndenge yo lobi. Ndeko Ibrahim Kabila Touareg alias Bakenda? Non. Écoute. Ouais. Na ebisio Ibrahim Kabila Touareg ndeko mbolanga. Très bien. Olobi na biso akozali mwana ya Musée le Père. Musée le Père, oui. Olobi na biso ke ozo soutenir combat ya Mukuna. Oui, nazo soutenir combat ya Mukuna po aza patriote. Batika ko intimider Mukuna eza erreur mingi. Eza erreur mingi ko kende ko funda Mukuna parce que Mukuna sengi yo Joseph ko yebisa biso nani aboma musée. Mais il faut zala na soni ko kende ko funda parce que soki Mukuna lobi oui naza na raison parce que yo zala ki wana na pouvoir yo en tant que mwana ya mutu wana pourquoi osilisi procès wana te batu ba yeba bien. Pourquoi sambisi edika penité. Mobutu alobaki entre un ami et un frère le choix est clair. Ndenge nini yo zondima ami mozobo ya frère na yo. Non, oyebi biso toza ba africain ba africain ba bondela ba africain baloba omoni ndoki belela. Jour asuko kende kinga kati za ikan. Nakenda kuna te. Pona nini? Papa tika. Maurice, tu as suivi papa Bosole Komina Suka. Bintou Arlette Mbotenayo, je pense qu'on a fini Tokuta na lobby, Tokuta na lundi pardon, avec le même plaisir et le même travail. Le journaliste a posé des questions, l'invité a répondu. Ne nous en tenez pas rigueur. Beau s'abonner et belé. Soko tali émission, na nos s'abonner, te beau s'abonner. Toko ma 100 000, toza déjà 70 000 et tika libiso 30 000, toko ma 100 000. Kobo ça n'a pas offrande na yote. Kenda ki o Capernaum, akutani na baye koli baye. Baye koli na ye bazalaki e belé sika bango bavandaki. Arlette Chimanga, Mama Chim, Napesi Bino Mbote, Pasteur Barouti, Mbote Pona Bino, Boss Ibra, Bosso le Sili, Torokutana, lundi avec le même plaisir. Bye bye. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4, avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4,
bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.